Bonsoir peuple de Dieu. Naye ko témoigner mune na Nzamba Bethel. Naza mwana na ngai ya mibale. Kombo na ye Joseph. Azalaki na problème ya malformation abotama na makolo na maboko. Donc maboko na ye ezalaki ya kokanga maboye, makolo na ye pe ezalaki ya kokanga. Même le docteur bazaki n'espoir que un jour akoki otambola, mais bazaki toujours kopesa nga conseil que aza mwana aza lokola bana nyonso. Ezalaki vraiment parmi loko ezangisaka nga kimia. Bazaki toujours kolela chaque fois nazalaki kolela. Tango toye tobandi siloé, prière. Tant que komi na 3e jour, ezalaki na kiti ya pokwa. Pasteur a lobby sur bateau baza ba problème à malformation. Navande na sima. En plus alobaki eza na sœur moko aza awa. Ana mwana aza problème à malformation mais nzamba linga visiter. Prière tant osilaki nazonga kipenda. Tant tokomi na 6e jour na yaki na vande libanda. Tobandi prière ko adorer nzambe ti tant kiti komi na appel de fonds bandeko. Ceux qui pasteur azo bénir biso photos à toujours na foi. Tant pasteur a tellement qui joue wana a fait sa bimisi prophétie wana nga nazaki toujours na foi na tellement qui pe na yamba ki yango. Pasteur a bandé ko insister plus ninga beza moi si mon kaza a foi scellé. Nga nazaki libana ki juste kana $50. Na omi lo banga $50 oso na bina scellé yango na ozonga ndako na mbongo. Nzamba tchaki pasteur na motema a insisté kaka pona ko scellé. Place nazalaki na yaki ko finir na ko telema pona yo scellé. Tant na koti na kati a na yako kuta ba protocole kutu basi ba kendaki na landi bango tina sima na scellé mbongo wana. Tant na scellé na zongi kozonga na zongi tant na vandi po pongi muke yibinga na omona nzete moko eza ko s'agiter makasi. Tant eza ko s'agiter na omona misise zo bota na nzete wana. Ya minene, ya mikie, ya milai, ya mikuse, misise zobota. Tant misise zobota, nzete wana ba fleur et kauka ezokweya. Na yiko sutuka na vision na nga de nazongaki. Ozonga na zongi na toyaka ngai na ba petite sœur na bazala abaza mibale plus ngai tosala lokwa misatu. Tant tozonga, tokomi juste na avenue. Moi na nga liboso, tant ayoki mo na nga beleli ya pe ela. Ba moko moi na ngai ça banda na bota ça fait 3 ans abanda côté le matin abanda ko lobate soko tiki place wana okei okosa 7 heures du temps soko ye oya okuteka wana quand ngana yaki na kokota tokotaki amoni mbamo mwana telemi aye ko yamba ngai na lela ki jour wana ezaki esengo makasi. Ezaki témoignage monene ko na vie na ngai. Mais période wana lokola ba témoignage ebanda ko lekate. Mais tant la fois passée la moni maman moko témoigner ki pona mwana na ya voyager ki awa na moni ki ezaki témoignage akala. En plus chaque fois na zaki so na une église na mona ba bazo témoigner nga pe na mandai ko mutema na ngai zaki bien te. Kati na ngai bandai ko loba na salelo ya monene faut témoigner pe. Yango wana ezaki tellement mal à l'aise. Lelo nazaki convaincu pour la témoigner. Apamboli nzambe vraiment. Apamboli munene nzamba pasteur Moïse Ndiye. Nzamba pambola ye abatisa isupu ya ebele.